Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne na Mama Lydie. To ili bine information ya somo ya mawa. Tala mama oyoyo akiko lokota basoso na Zambi kuna babwaki ya yen ba yena na Congo bakangi na plus de 50 soso ba ya bibembe. Ba kufa ba bitu ebisa na solo. Yego bakangi ye na bato ba o ba cheke na moi. Bongo oyo tosu na butu pe bamisu balekaki nango. Congo nini pase leki mingi bandeko na ngai. Pase leki mingi siko biloko yo akosomba koteka malewa. Quand ba sera ba fait chango yo boye o mona okene malewa boye ba longolo ba poso bi ba tiengo na congélateur poso sonda akufi boye akufi na maladi. Soso nenga akufi na maladi. Na ba produit chimique ba lesaka bango soso akufi boye soki tiki na pays Afrique boaki Zambie boaki me biso ba congolais to lokoti Congo nini na ba pays mike ba biko lega biso Congo pona nini boye président zawa pa otala likambo yo ata social mama kolia ya peuple tala tate tala ta kolia ya peuple kotala teka ke ba voyage na yezo kende zo songa peuple zo souffrir ata pa kabila le peta na kota ki kutu biloke kitaki bato ndoko lia bibemba basoso na Congo mikolo yo épidémie ko tu ba fièvre makasi ezali wana soza na bon to kufie siko oyo bibemba basoso so ba kufi na maladi nini baye nango. Donc mama oyo ayeko bakasu maladi na kati ya Congo bande ko bino zana kisasa kuna bokeba na kolia malewa bande ko bokeba yeba kange na plus de 50 soso bongo oyo bakangi te leki bakolia ngo monde eza malamu te biso bazoloba monde eza malamu te épidémie ekoti monde eza bien te épidémie ekoti kala te biso baokanga lisusu awa bazokanga mato okanga masune bandako awa bande